Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda Nabiso. Voilà. Salut, bonjour. Balandino soya BBC, Mpoi TV, bonjour, bonsoir. Et si que les libino partout dans le monde. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu, dans le bas toujours que non, sa grâce nous suffit. Le lot, tout ça, le 10 avril. Voilà. Avril, peut bandio qui est aussi là. Ticket nzambe nanga pambola, ba abonné nyonso, ya BBC Mpoi TV. Nzamba pambola, ba o nyonso. Bazo soutenir nga na musala oyo ba o baza ko benga ba o pe baza ko komela biso. Merci pour la considération. Merci. Voilà. Kota aimer partager ce que zambala liboso bébé ça zo invité yo au s'abonner, zala à l'aise. Jamais kutuko yoka ko finga. Ah tout ça juste ba analyse na biso et tout telemelaka ba antivalère, conseil et tout. Voilà. Sans plus tarder bandeko titre bomoni photo ya miniature na biso bomoni. C'est juste Maman et Adjani. Bon, mon yabanda qui est solo là sur appel vidéo. Et nalobaki que plus makambo Adjani et banda ko bima na ba artiste mususu na ba peut-être na ba chroniqueur, ba chroniqueuse ya diaspora et cause toujours matière. Alors hier ezalaki paiement, il y a salaire, il y a Adjani Faye et Bimaki, paye à son âme encore, ça fait vraiment mal. Bon, we bimi au moins 1700 €. Alors, analyse, n'a biso tozo sala, to solo là, to solo la bandeko, mais ça fait mal. Ça fait mal comme on a, abandonné qu'on travaille dans les noirs. Ndenge bango moko bazolo bana poto, surtout za na documenté, ou qu'on travaille dans les noirs, mais au na salaire na yo, ou qu'on a vraiment ninité, mais avec 1700 €, bandeko, na yo ki mute ma pasi moko. Maya miso etanginga. Mon Dieu, mon roi. Lorsque batu bozo ya kobima ya koloba que non, batu basunga ki ya janite, c'est méchant parce que musala o ya travailler ki soki na McDo wana, ezape kaka bandeko ne ba congolais nde ba pesa ki musala wana. Je me suis demandé avec 1700 €, mais normalement yaya na biso ndeko na biso artiste na biso papa na biso il fallait avoir ta chambre bandeko 1700 €, neti na dollars c'est déjà neti ataba 1800 1900 $. 1700 € c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Il fallait avoir ta chambre. Et toyoka kike kaka tangu ebembeza ke se kenda ki na kini leta bazo zela ba formalité nyonso po bakunda ebembe. La brine a benga ki déjà musala. A benga ki musala zoloba azo senga chèque ya mbongo ya Adjani a travaillé qui je crois kaka kinal muto aloba ki yango. Et c'est fait-il que non musala pe déjà basi ba yeba ki makambo ngo ndenge ezala ki déjà et sali que non musala ba bengi mutu oyo engagea Adjani et puis baboya ki kopesa ye chèque wana. Donc oui bazaki non ba kundité abane déjà ko luka déjà a osenga déjà chèque ya mbongo wana. La brine pose na ba vitesse hein? Ça c'est juste parenthèse moko to fongoli parce que kinala yaki kolobango ya koloba ke non la brine azo benga na musala place ya nani Adjani abane ko sala ba pesa ye nini ba pesa ye chèque. Alors Dieu merci mbongo ebimi na mbongo ko bima wana ba bengi famille Adjani tout et s'est passé sur les réseaux sociaux. Aïe communauté zaïrois. Botama Congolo yo kama kambo yo kelengi. Toko condamner pe bango te. Toko condamner bango te makambo Adjani nyonso zo leka sur les réseaux sociaux parce que ezana bande ko mususu o bazo sala ba analyse bato mususu bazo bima bazo sala ba émission ya kokanga bato misusu miyibi. Congolais toza na compassion hein. Ceux qui toza na eloko koloba te, to se mieux peut-être to vanda ta kimia.
parce que tout ezoleka sur les réseaux sociaux na bazovanda wapi na mbinza soki na mbinza kuna bazovanda bandeko tozo publier ou encore bozo tia peza pe na famille na danger botia famille na danger toyebi ke no $1500 wana bal ok na $1700 wana balobi $500 etikali pona bana jani oyo €500 etikali pona bana oyo baza na poto 1000 siko 1200 ezozonga ezokende kin epa mama ya bajani mwana mena nga nazo mituna €500 etikali epa bana ya jani ya poto siko oyo etikali botindi yango na maboko ya mama ya jani sikoyo c'est comme si partage yango peke suka bien te. Ah oui, hein, c'est comme si partage yango ekeka bien te to ça analyse it. Ce qui 500 wana eke pa bana jani siko 1000 ane ezokende pa mama jani to ezokende susuka ke pa bana ya jani. C'est juste une question. C'est juste une question. Parce que mon etikali eza ya labrinité etikali ya bana ya jani. Comme pour dire que non oyo ekokende na kin soki 1200 wana ekozala pe ya bana ya jani non. C'est juste une question nazo tuna. Mais ekende la famille ya jani et pas maman jani babengi banini. Nangi na lo banini peut-être elingo zala ke non. Na mbongo wango loko bana baza soki 9 soki 11 ba pesi mwana $100 €100 €100 €100 €100 €100 o etikali ona nde ba pesi mama jani. Na ndenge nga na saleli na analyse encore na ndenge nga na modeli makam. Parce que oyo kokende na maboko mama ya jani eza lisusu te je ne pense pas que no bana Congo bakozwa. Siko bana oyo poto nde bazui avantage. Est-ce que vous avez bien réfléchi? Na osa nanga kaka analyse. Parce que comme que no bana ya poto bazui avantage kolika bana ya Congo. Or to mona ki partage ndenge kenda ki ya bana nyonso bazoki bambongo. Alors pour bazwa mbongo ya salaire à papa na bango, il fallait peut-être na 1700 wana bana baza soki 11. Mwana zui $100 €100 €100 €100 et le reste basa nini? Nde ba pesi mama jani. On eza partage moko o eza égal. Eza partage moko o eza égal. Je ne pense pas que no boloba que no bébé so kosi bon to loba parce que o etikali na poto, etikali pona labrinité, etikali pona bana. Bana baza 3, mais batikali na $500 ou peut-être $600 eza $600 na kini. Est-ce que vous avez bien réfléchi? Lorsque vous avez un makambo sur les réseaux sociaux, bisonné tout ça, tout travail sur les réseaux sociaux. Et moi j'ai toujours été souple na ba makambo susu pas au moins na makambo susu nan batu batibite nga na otimba ngo na omemango matière a. Parce que bana na kini baza ce qui 9 plus 3 balobi bana baza 11. Na 11 wana 3 ya poto bazu déjà $500. O mususu etikali 1200 eke na maboko ya nani ya mama ya bajani. C'est-à-dire que non bana ba ozo esouté. Alors bref, wana eza juste ka to fongoli ka parenthèse to so la sikoyo pona artiste na biso na ndenge ya mabete bandeko avec €1700. Ozo déjà €1700. Toyebi ba to mususu oyo azara même pas azo travailler même pas dans les noirs ou aza pe na document au moins pe ba futa bango ba 1800 1900 2000 €. Hein. Mais 1700 c'est ezaki déjà belé mutoza ozo déjà ba €1700 wana mais ozo zangata kozwa chambre o vanda yo moko na chambre o yango na nazo baka makambo eza kaka flou na €1700 wana ozozanga ta peut-être ta kobimisa ta €400 moko boye otindi na Congo bana omoni boyebi ba famille mususu ezalaka yo ke poto ozotinda te ba moni valeur na yo te to sani to éliminer parce que ba famille na biso ba bantu tozala mamaka moko elengi te. La grande famille beau aimer beau partager tozo solo la kaka tozo sala kaka analyse na ki mutema pasi artiste akufi lokola ntaba artiste akufi lokola nyama artiste akufi lokola mutu bobo enzoka mbongo ezaki déjà ba 1700 zo joie 1700 zaki ata kozwa ba chambre ngo bazo ba peut-être ata ya €700 ya €700 wana bosangisi na mutu 350 ozu soki €100 so 150 oso biloko na kolia ovandi kimia likolo soki ya bana likolo soki ya nini vraiment bandeko
Na habité so boyo ki mutema passe lokola nga na yoki na ki mutema passe franchement. Na pire esprit na ki mutema passe mayele elobi ata kinal bazwa ki mayele bazwa ki esprit. Pona ko kanisa pona ko réfléchir lokola mutu moye ezaki soute donc akoma ki lokola tababe ya batu moko boye. Yo lingi lisusu mutu te la brine. Soi-disant, bozaki sous ensemble été, mais on benga qui kaka pour vendre pour na place à vendre à mutu zo travaux zo déjà 1700 €. C'est quoi cette histoire où ils ont flou boé? Hein? Les kambango ils nini penza. OK ko kufa na place moko boé, c'est comme si ozaki ata na place moko to bandai ko travail, c'est comme si bandai ko yeswe. Est-ce que vous comprendre? Il est déjà parti. Mais lorsque tu as analyse na ndenge ya mabete parce que balobi ke non, leçon il faut ezwama. Na minute mutu na mutu faut benda leçon na ye. 1700 € ezebele. Nathalie na lobi nzambe na bomoi. Aveuglement ya ndenge nini oyo. Na lobi kinala za na raison ya koloba ke no bazwa ki esprit. Po ezalaka te. Et nyonso, ezo se passé sur les réseaux sociaux, makambo ya jani tout et ko se passé sur les réseaux sociaux. Lobito s'attendre ya koloba keno, bakoye la biso mwana ngo oyo abotaki na sénégalaise, bakomona ye parce que nyonso na minute ya jani ekomi médiatisé. Nyonso pona nini bakangaki batu miyibi, likambo mbongo, babandi olakisa mbongo, pona nini baboyi babenga bango miyibi. Mais franchement, naoki mutema pasi ya koloba keno. L'artiste ne savait pas combien les gens babandé ko lingaye. Ata au geste bandeko basali malgré que non eleki nango na média eleki na internet na réseaux sociaux. Mais ozo sentir batu bazo loba bazo benga mama ya Jani avec motema wana ya koloba lar na ye yango bozwa. Ota la sincérité na kati ya batu. Malgré batu ba condamné bango il fallait pas que ça lango na nini mais non makambo nyonso eleki sur les réseaux sociaux. Mbongo ya soki 10 000 €. Congolais komi ko calculer les batu mbongo. Congolais bengi batu miyibi. Yo tie même pas un cas mais ozo pelisa caméra pour na ko benga batu misu miyibi. C'est bizarre. Bota la niveau ya audace biso ba congolais tozala nango. Nga kutu na tchaki même pas ta na sala kutu même pas analyse moko ya koloba ba yibi mbongo na mona ki yango eza na sens te. Nga na tchaki combien pona ya kokanga batu misu miyibi. Na tchaki combien pona ya kokanga batu misu miyibi. Et voilà les faits kaka bozo benga batu miyibi makambo nyonso komi koleka ka na réseaux sociaux. Attendons ba koya ko bimisa biso bana mususu ya Jani kaka wa to tala parce que na ebité soki moli moné ko pema na kimia na minito. Na ebité ce qui molimo ya artiste ekopé mana kimia. Eza likambo moko batu bazo zanga ta moya ko digérer yango liwa oyo mutu mususu azoka yango kanda neti nga na yoki kanda ya 1700 €. 1700 €. Ondimi ko ke kovanda na place moko boye oyo ozomona bêtise oyo eza incroyable. Moi si soi-disant botine bala misato aovanda na mobali mususu yo yepe wane zalakata peut-être ozapeta na musala te donc ozo débrouiller te ozangi place à kolala et go meka ta moi sens ozo travailler ozo 1700 €. Bandeko est-ce que bozo koma place nga na komi na ki mutema passe na ki vraiment mutema passe na histoire oyo. Mais c'est trop. Le monsieur devait attaquer aux chambres. Donc, na yebité. Ce qui elobi attaque kina azaki no azaki to ki yebi problème ya nani. Eza kina to eza 2 minutes. Alobi grand vieux azalaki ce qui ayeb nani abimi kuna mutu mususu apesi adresse. Nenge makamuni ba document azalaki. Ce qui kaka la brine ayebi ke non kuna za kuna mutu moko apesi nani adresse akozongise na kati na ndaku na ye pour bloquer ye tango ko bloquer kuna adresse kuna makambo ebebi lisusu. Je crois si c'est pas 2 minutes je crois kina la loba kiango. Donc il était useless donc babande ko utiliser ye soki pe ndenge nini mais mutu pona ko réfléchir ba bloko na nyonso ezala kité
nyonso eza nini na bino bande kwa mibali botalela pe nzambe bosambelaka pe nzambe kotambolaka lokwa ntaba be yango na bakoutilize bino lokwa pe bantaba. Donc sorry, à chaque moment soki abimi et pas à la brine, il y avait des gens au babane ko tchaba adresse na bango en G pona ye. Soki kake kwei na matoi ya la brine ke non, ya janya chaki adresse moko boy kuna la brine osa nini a obenga ya zongi se susu nanda. On dirait zaki na ba biloko moko boy ba virus moko boy soki kaka bengi na faute a neutraliser a kangi biloko. Bo imaginer mutu o vana na batu ba yokeli o mawa. Ya vanda awa. Ya zwa clé ya ndaku yango. Ya aweze pa na yo. Ya vanda na nu awa to luka ne to kosala boy. Zala à l'aise soit toi donc zala à l'aise. Mais lorsque kozwa kaka appelle ya la brine akobima alakina batu oyo basunga ki ete akokosa soit disant que non na keboy ndeko mikendele yango wana. Est-ce que bon mona te que non ezaki use atata mbuto oloba que non la brine boye to ngana zoloba. Donc mabeo eza partagé mais la brine azana ba pourcentage ebele. La brine azana ba pourcentage ebele ya mabe. Comment se fait-il que non batu basungi yo? Mais lorsque la brine akobenga yo, na be esprit moko boya ndenge nini wana ambrier mutu na yo ozongi na kozonga wana obeba nina mutu ango oyo asa nini olakina no mutu ango te tango ke kuna mutu abengo zo yamba ye lisusu te. Est-ce que vous comprendre le niveau makambo? Maintenant comment est-ce que vous allez nous dire que notre épargner la brine? To épargner la brine te. Mabe eza partagé mais la brine a un pourcentage moins ébélé. C'est que ayebaki peut-être que non atunaki que non kuna bazo futa combien 1700 azongisi na ndako po ayebi que non mbongo ekobima ye pona bana ko. Donc abaneka ko utiliser dans ce sens là na moyen pe akotinda mbongo na Congo ezalaki te. To saka analyse bandeko na ndenge ya mabete na ndenge ya koloba que non bandeko. Vous savez biloko wana nyonso elekaka ekomaka na vie ya mutu soki o sambela te. Et ça, c'est comme la kabiso na vie. Toi-même, tu vas te dire, non, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Je dois chercher la face de Dieu. Oh, et ça, normalité. Oh, et lobby kinal, et lobby 2 minutes, et que non, yaya babane ko bomae, appétit fait. C'est que yaya qui déjà ba monta, yaya qui déjà salaire à 1700, aya ko vendre la ngaya. Tout ça, l'analyse, hein, n'a pire esprit, hein. C'est que ce qui a envie na minute oyo mbele mbongo wana elingo ko ya nanda kwa ya nani oyo ya la brine ay histoire moko vraiment attaque elle peut ça qui est chambre. Je crois qu'elle était capable de koloba que non, futa chambre oyo, ozola la a futa chambre oyo. Elle était capable donc souci na ezaki que non, botaka muto asa kufi, na lo bakundite, abanjo benga kuna na musala kuna. A osenga chèque. Siko comment est-ce que bokoloba que non, bo épargner ye. O bo ko sele makambo. E bandeko. Tozoya ko boma yete, to linga to faire to la kisaba tu mabe na ye. Alukelo ya nzambe. Kinel alobaki yango, il a bien confirmé ba benga ki kinel botala la bina zo benga koto na musala ba pesa échec ya Jani botala ta niveau. Est-ce que la brine a vraiment normal? C'est que 1700 wana lelo elingo kota na ndaku wana ya linga kazwa 1700 nyonso na ekweli na maboko akomi o gérer yango ekende na kini te et ça la boye te. Donc yo nava c'est méchant, c'est vraiment méchant. Ce méchant bandeko. C'est vraiment méchant. Bandeko, le karma existe. Mabe na biso oto salaka awana se. E futaka maka awana se. Ye artiste akufi. Azaki na mabe na ye na bolamu na ye. Bolamu na ye ou encore o elobi Maxi. Il avait une belle âme. Donc azaki na amu moko ya bien azaki na mutu donc otali atane mokili lié na tikala komona te ba journaliste penza ya Congo vraiment ya likolo penza kuna ba o penza bazana ba plateau ya bien ça déjà répété
basali peut-être ata émission ya ba artiste ebele ba kufa na tika komona te. Mais na Jani na moni ba plateau ya donc ba plateau o ils a déjà répété na ba Congo na soki ba yambi okuno sentir que non okene ki émission. Basali ba émission pour na Jani comme pour dire que non, il était aimé. Ba collègue na ba o ba vanda na ye. Ba lo bakate il était bien. Il était serviable. Peut-être na owana maana nzambe kozala likolo na ye kuna ke nzambe ayebata koyamba ye. Lorsque makambo ezo monana ya que non, la brune elle était méchante envers le monsieur. Pourquoi bozolingaka ko épargner yango? Pourquoi? Parce que bato baza pe maboma te. To conseiller parce que muto asakei. Mais je sais que ezana bato misusu dobi na qui appelle moko boya maman moko boy je crois si pas Londres na habité ce qui Hollande. Hollande entre Londres à 44 c'est 42 ce qui na habité 42 za wabio. Bande. Alors ça maman BBC au moni likambu oya Jani eza likambu asikana potote. Eza likambu asikana potote ezalaka alain. Et beti boye son peze yokani c'est parce que aza artiste comédien ayebani yango moni et beti penza kelelo batu ba telemi batu ba yoki yango histoire wana eza histoire ya liboso te zalaka déjà boki oza bovandi na mobali na kati ya ndaku oya bimeli koto bosu bosali séparation ngana okokana nga vi wana te na osambela nzambe ndeni si ça ja ko kabwana to kabwani ka mwana bendani yeke no bovandi sunda kumoko oya chezolo koto oya bimia ke osala makamune opa bimia ke osala makamune et puis bozongi susu boye suka na ndako wana bande ko esprit de monde c'est la tibino makasi esprit de mort est la tibino makasi parce que ndako ezangi kimia c'est déjà l'esprit de mort. Mésentente, querelle, incompréhension, koswana ba makambo ebele na kati ya couple, ça déjà esprit de mort et tamboula kawana iriaka korenye. Mais nga siko bongo oya chezolo koto oya keko sama makambo nga na okoka vi wana te. Tant que na sambela kana koluka kaka kimia, nyonso nezo salema parce que les gens ne veulent pas chercher la face de Dieu. Bato bazolinga ko sambela te. Bozo kende na ba église mais bozo zwa conscience te. Bonjour conscience te. C'est comme une histoire à boy. Est-ce que vous pouvez imaginer na minute le monsieur a souffrir ndenge bato bazolo baba tout soupe bazolo bakeno akende kopema parce que a souffrir. Est-ce que vous pouvez imaginer loko wana mutu penza a commis penza ma BBC botika janya ke kopema a souffrir. Ngaso ke simbite mwana bendana. Non ki ocha vi na nga na kaka te ke no tovandi ndaku moko na ba nesu ko bimana ke osala buzoba kuna mobile pa bimia ke osala buzoba kuna après bozongi su na kati ya ndako. Est-ce que vous vous rendez compte ya l'esprit na bo ko tsape na kati ya ndako et surtout ceux qui bozana bana bane ko boluka bolo elongi nzambe na bosoloko nyonso ezo salema wana ba makambo yango oyo eza manque ya koyeba nzambe na ba famille na bino na ba couple na bino. Bêtise nyonso oyo la brina sali peut-être ndenge ya komina mobali yango wana na minicho le monsieur où parce que toyeki ke no mobali yango akima déjà siko o préféré ko boma papa ya bana na oyo yo moko yebi ke no aza serviable bande ko toluka mobali oyo a osungwata na bana toluka mobali oyo ayebi ta valeur ya bana parce que c'est pas donné à tous les hommes ya koyeba valeur ya bana bandeko. Toluka ata mobali oya yebi pe non biloko akolia ezate il faut na somba la bana nga biloko akolia na ndako na nge eloko ezate il faut na somba toluka mibali ya bongo. Mais lorsque yo kutani na mobali ya bongo o préféré ko mone le quoi zoba pour parce qu'il est serviable yo mone kizengi nao yo mone kizengi na yo na monde lelo. Maintenant dis-moi lelo le monsieur n'est plus est-ce qu'on vivre vraiment ça fait mal hein? Ceux qui ont vendu au kanisi ou bien ceux qui a zalaka alinga sala boy peut-être pour na bana na ya lisumu le fait sur toi. Donc tu as accepté de tuer le père de tes enfants pour na inconnu moko boye oye pas akina moi sinena moi si on peut arranger on a payé bimate abo bata maboyde to za kaka akobima.
abatami makasi ni ba période nyonso amonani te Congolais za mutu te mais to sito moni na réseaux sociaux awati. Alors bref bandeko et ça la propreté mbongo ya mowe ebimi 1700 bandeko nama ya miso etanginga 1700 ozangi kokende koluka ta mwa chambre au foot ta mwa 350 bosangisi à 700 moi 200 osombi provision na yo moi 100 otindela ta soki mama na yo. Aïe. Franchement, on a tout condamné, il y a eu une main noire. Dans la minute, la bine nga donne dans la 1700 wana. Nzambe sunga. La grande famille beau aimer beau partager. Famille Libo, t'en as appelé ça qui a tabino mbotété, shalom, la Chine, on est ensemble, les péchalov et tout. On est ensemble, les bandits, beau aimer, beau partager, ça les passe. Mbongo ya salaire et bimi, bazari qui déjà place bazo tiambo en agence, babengi famille ya Jani, pour n'a pas que non, mbongo et bimi, yango les 1700. On a voulu les cas sur les réseaux sociaux parce que ma camarade sur les cas qui sur les réseaux sociaux babandio kanapé batumi ibi kaka na réseaux sociaux alors to boy lobi ba ya ko sala biso émission ya koloba keno ba ibi Congolais to se jenaka okolandela mbongo lobela batumi ibi ceux qui peut-être pe yo tchaki mbongo ba soi disant batanga ba soi disant ba kenda poto tongo et ça na sens te ba biso nyoso to sala analyste ni na we epesanga posa epesanga kanda ya kobake no na ya kosala émission na ya koloba c'est atula muyibi devos boyebi mbongo bosali boye na koloba bongo peut-être na kozwa courage na soki na yebi ke no ngape na contribuaki tant que na contribuaki te à quoi bon à quoi ça eza na sens te na ya koloba na bato babande ko pelisa bazo baba mbongo eke boye na ta Seigneur est-ce que Congolais aza mutu Congolais zaïwa. Bref, c'est au moins ça. Mbongo ebimi, bacheli mama ya Jani, 500 etikali et pas bana ya Jani na poto, 1200 eke pas mama Jani. Moi j'ai trouvé ça on dirait que non, bana ya Jani ya poto nde bazui avantage makasi koleka ya poto. 1000 wana pe il fallait que n'est pas bana. Pour ngana mona il fallait bana bazwa 100 les restes va payer si maman. Mais il fallait boki na ngobongo. Voilà, bref, c'est au moins ça. 1700, le vieux, il fallait ta Lukata Palestine, mais donc là il y a une main noire, mais les acquis basé à Zui. Et que son âme repose en paix. Tokutani bandeko prochainement na lingi bino mingi, bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.